Deuxième fois, sur le message à Bongo, deuxième fois, ça la boité, ça la boité. Ngakutu, nako benga maintenant président, na ebissé beaucoup, t'en as pas transmettre. Parce que lorsque Walesa a dit, na moni liwa, ya mokonzi ya mboka. Écoutez bien, bien aimé dans le Seigneur. Bino bomo naka liwa netika ke président okufa. Non, et kokipe koza la liwa na lolenge ya ke ya nation soit na vision na ye aye nango. Nzamba la kisi dana mosel na yeke na vision na ye na gouvernement na ye na makamyo so bakosala il y a la mort et loko monte ko bote ya malamu nyoso bakosala ko kufa et ko produire te. Ce qu'il a fallu contacter les prophètes pour décortiquer quel message vraiment l'ingaki a pesa. Ma bezaka pour les kaki na média et ma bezaka pour ndeko wana pas réagir na ndenge moko boye papa na biso évêque mais normalement je trouve pas intérêt à que c'est un message. Vous apparaissez vraiment très jeune et ce que vous comparément avec Mukuna, Basoni Kafuta, vous êtes vraiment trop jeune. Est-ce que les lots au PC il faudrait donner un message? Yo télé mon PC message. Avec Mukuna Soni Kafuta, le papa Nabiso Coutinho Fernando a PC message. Pensez-vous que message na yo to ya bino ba jeune et au Bossel Nzambe et vous allez vraiment considérer non pourquoi pas ba o babima liboso wana ba pesa biso de l'impression que le lokola eza mutakala na musala ya Nzambe yinda za na monopole wana est-ce que lelo o Nzambe ko pesa pe donter na mutu moko pe ya muke koleka pe ba o babotama to ba côté na musala Nzambe liboso. L'onction ne dépend pas de l'âge. Christ était moins âgé que Pierre. Voilà, tu vois? Christ était moins âgé que Pierre. L'onction ne dépend pas de l'âge. L'intimité avec Dieu ne dépend pas de l'âge. Ils ont dépendre ni na théologie mutasali, ni na expérience au mutazanango. Saoul a une expérience belé azlaki ouin avant David makoy saka Goliath. David n'a ko sala yango. C'est pour dire que les locaux lobake nous avons appelé un message local yo ozali peut-être oza peut-être ozana trop jeune ba vie ba téléméli message. Je pense que ba ko téléméli la message mais ce message na Nzambe et ko kisama na pesa ki message avant élection. Na pesa message nga na pesi résultat élection avant ba pesa résultat une semaine avant na leki na la voix céleste na salle émission na obi que non Nzamba lobi nga pouvoir avec une opposition na moni fati na salara débat na un prophète qui dit que non Shadari azuite ya kotika côté mais na ebité so atika côté ah parce que na ebisa ka nga bito kotala soki ka Shadari azuite tika pe côté Shadari azuite na ebité soki prophète on atika côté une femme oya zalaki kotanga makila la Bible dit abebisa bambongo na ye partout azwa lobi côté. Mais lorsqu'ayoka bazo parler na Christ, cette femme a yé na ndenge ya sima. Asimbelamba ya Jésus. Pourquoi cette femme s'est prochée derrière? Elle s'est prochée derrière, c'est parce que na vie na ye achaki mbongo na ye liboso abika kité. Achaki maele ne liboso abika kité. Bible zo ba tekaki biloko na ye nyonso achango liboso pona lobi ko na bikate. Mais pour abika il a fallu acha Jésus liboso. Donc de comment parle ndanga na yo? Achaki pe pasteur liboso. Ye moko comprendre ka bikité. Parce qu'il faut acha Christ liboso. Jésus Christ ndako za liboso. Avoir raison parce que le lot comme comme nango bino ibele ba éminent homme de Dieu ibele ba comme ba archipapoté évangélico bomilati salati sa ba grade donc il peut s'avérer normal que le prophète Kakou Philippe aya pe na ndenge na aloba que non il est le médiateur pour net il est là ko pesa exemple et puis c'est déjà une question et tout monde qui prophète Kabundi Walesa c'est aussi un éminent homme de Dieu mboka na biso abimisa ki prophétie moko pona le président Nabiso le président Félix Tshisekedi Tshilombo et tout le monde qui lisusu papa Nabiso évêque Mukuna Pascal obiki non et yé aza censé te ko bimisa ba genre ya ba prophétie ya bongo pourquoi bino na bino bokomi ko bundisa eloko oyo uti to benga ngo soi-disant pour ya alobi na part ya Nzambe tant le prophète Mukuna telemi alobi selon vous alobi a la part ya Nzambe ko contredire vision ou c'est pas ya Nzambe. Je pense que bangomi balé bazan erreur. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas cité Pola mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs.
congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo température et na mo pepe asika ya tobina Congo température mo pepe asika. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Nous, c'est les 3W congotempérature.tv.com. Question de vous informer, de vous mettre au cœur de l'actualité. Nous sommes toujours là présente, cette grande équipe de Congo Température qui ne sait jamais vous informer, vous mettre au cœur de l'actualité. Je dis un grand merci à cette grande équipe technique de Congo Température. Un grand merci à Shadak Marayou, le papa d'Histoire à la prise de vie. Un grand merci à Kenjo à la régie finale. Je ne peux pas le dire. Un grand merci à Igor Mitou, Richie Kapinda R9, HK. Je vous salue depuis Tunisie. Je n'oublie pas de dire un grand merci également à une consoeur qui nous a assisté aujourd'hui, Angela Bombatou, et je n'oublie pas de dire encore merci à Junior Mboyi, merci pour l'assistance. Voilà, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet vraiment très pertinent. Nous avons resté pour vous un homme dédié, c'est le prophète Marquis Ephrata. C'est avec lui et Tokomekampe ko beta masolo, il y a actualité oyo ezo régner le nakati, il y a milliers de chrétiens et depuis kala toyeba ke ba chrétiens basa batu oyo ba memaka paix. Ni balobaka mo Christ azali mwinda place mo Christ azali eza place oyo mpole ezalaka. Mais aujourd'hui nous avons l'impression on dirait mo Christ yemoko akomi ko s'étouffer, on ne sait pas. Na siècle lelo oyo ba Christ bakomi ko comprendre Bible mabe to eza batu o bazaki censé ya kolakisa biso Bible yango nde bazo comprendre les sous-souté et vocation na bango. Voilà pourquoi nous avons choisi pour vous le prophète Marquis Ephrata. C'est avec lui nde tokomekampe ko panza ba sujet actualité. Nous allons parler également il y a sujet il y a prophète Kako Philippe ou alobiaza le médiateur il y a ba chrétien et puis Nanzambe. Donc il est le Christ, le Jésus-Christ. Tokomekampe ko sola le prophète Marquis Tokosulampe masolo ya nganaza mbiaka na makambo oyo j'ai l'expérience na domaine oyo. Est-ce que quand on a l'expérience nzemba sala rek pa batu oya banda liboso tondengeni, ce sont là les divers sujets auto solango tout au long de l'émission ou avec les prophètes Marquis à qui j'ai dit bonjour prophète. Bonjour Ndeko, bonjour Nabandeko Sobazolanda biso partout Nzambe alola pambola bango basé belé en Europe, en Afrique du Sud, aux États-Unis que Nzambe a impossible à pambola bango. Nzambe impossible à pambola bina pambola madame Mirador Ngabou, présidente de l'association Mirador depuis Paris. Voilà prophète Marquis. Alobi Nzambe alobi, il a donné aux autres comme les prophètes et aux uns comme les docteurs. Mais les oyo tout le monde dirait complications, on dirait les oyo et basala nzambe bazo se retrouver sous ce mutu na mutu selon appel nae romona prophète comme ko telemela et docteur comme ko boya évangéliste nyonso na c'est Dieu aka ya quoi signe attend de la fin et bandina na église et là to iba peut-être faki bandana na mukili. Bon, je pense que ce sont des choses autokutami na kata Congo. Lorsque vous allez sortir à Congo, moi les bandes na bamboka muso comprendre que les hommes de Dieu bazana ba polémique makas le quoi bisoté. Congolais d'abord, moi je vois d'abord congolais. Congolais azali muto alinga lokumu mingi, alingaka ko humilier muninga. Congolais ko bimana matete, nano asala ta album mon côté. Hein? Azaka mbamsuna nzembo mo ebeta na matete. Aina télévision abandi ofinga muto le quoi frère Kofi. Azana ba album mo e ba nombre té. Nani? Le quoi frère Kofi. Mais c'est mon frère. Okay. Oui. C'est un frère. Ouais, un des congolais. Je ne peux pas dire que non parce qu'il y a un prophète naïbi kofité, non. Naïbi ndeko kofi bien. Voilà, au moins na mutu mo abimi na matete, aye abandi koloba, abandi kofinga mutu azana niveau na yete po bachaika. Biloko wana ezati na basala nzambe. Wena mosala nzambe moko boye. A kota bimeli pe yebanite. A bimika boye ana bezo bachaika. Atali bo pona po ba yebanga po ba to ba landanga fona critiquer nani atali sko ba to ba élevé abandi ko finga abandi ko critiquer et puis toutes ces personnes qui sont élevées là bazo apeta à répondre té ba osale pe le côté parce que mutumo ta tomba ma olinga mikitisa lorsque mutumo za na se ofinga et puis azu succès eza maka donc omoni ba polémique wana hein nde biloko ezo eza na kati évangile eza distraction ya kosakana te mon frère nde to vandi na awa il y a des personnes bazana mama ye mo bana besoin prière
Nangalie, n'en parlons plus. Il y a des personnes où bazana katina nu yakosala où ezali pratique diabolique les pratiques contre nature tozomona ba PD ba lesbienne to ya bloko nezo matana kati ya mboka évangile ya Kristo babenga ka réveil et là lisabatu pongi ba pasteur bazana pona ote oya zana nzambete oya lobi bazana nzambete muku na lobi sonya na nzambete sonya lobi mbia na nzambete mbia lobi kabundoleza na nzambete kabundoleza lobi voilà ezaba distraction. Voilà pourquoi tous les hommes de Dieu qui font ça, il faut pas arrêter biloko wana. Moi, je pense que je suis un prophète Oyo. Nazana mission à dénoncer les faux pratiques. Ils ont mon mission Oyo bande koyon so balandaranga depuis kala na lobi la les faux pratiques na dénoncer kango, mais je ne suis pas là pour calomnier quelqu'un ou duminer un autre serviteur de Dieu. Ça c'est ce que je ne peux pas faire parce qu'il y a un grand travail on zamba pesi biso. Oyo bisonyo solo kola ba homme de Dieu tous un ennemi moko eza diable. Donc ennemi moko wana kako abundisa papa a dit nabala. Les mêmes ennemis on anda ko bundisa pe ngalobi. Donc tous un ennemi moko eza diable. Alors, donc, voilà pourquoi il faut se soutenir dans la prière et que Sungabana dans Zambie ou Bazola Nabisoba comprendre. Mutuna mutana mission naie, mutuna mutana ministère naie. Je pense que là dedans, il y a beaucoup de choses autres que le même à la langue. Mutuna mutana ministère naie, mais un homme de Dieu va reconnaître qu'il y a un ministère. Tu Bible zolo babokoye ba ina mbuma. Donc, lorsque tu mona bambuma au bango bazo produire nakati ya église, marambo bazo sala. Alors, c'est les autres. Là qui s'appelle biso que non oyo a dans les faux ou dans les vrais parce que même si tu as humilié tu as dénigré d'autres hommes de Dieu mais la Bible est très claire que dans les derniers temps il y a des faux prophètes dans Bazali. Parmi ces faux prophètes là tu peux détecter très facilement nakati ya pratique où ils sont contre la Bible. Ça c'est de 1 de 2 nakati ya vie na bango o bazo mine nakati ya mukili awa. Et de 3 to koya koyeba bango aussi nakati ya makambo bazo sala na entourage na bango comment est-ce que bazo vivre. Voilà donc bana na Nzambe bazana intérêt makasi nakati ya stand de la fin ya kozala très prudent parce que Bible zoloba na mokanda ya 2 Timothée chapitre 3, verset 1, la Bible dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. La Bible dit, les hommes seront égoïstes. Et ça, entre autres, les hommes de Dieu. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rebelles, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. C'est ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont en train de calomnier les autres. Moussa Barasa la Yangbara. On y a été la parole de Dieu. Non, il faut qu'il attaquer tel pour. Moi, je n'ai pas le temps de les faire parce que j'ai un grand travail que Dieu m'a donné. Voilà, vous avez un grand travail que Dieu vous a donné. Et la mécanique peut causer un moment qui n'a propos de l'obolobi, à bimisika, à viser mbalamo que non, na kiti sawale, ça na critiqué na nibo. Tango a usale loko wana. Est-ce que a usale ngo par vocation et puis tango makamano ko usale vous a réussi. Maintenant, comment ko travailler siko na kombo ya nani comme soubassement. Parce que Obimi, au comme critiquer prophète Marcus Yabima qui est déjà liboso et na critiqué Oyobo batangaka une fois que batangaka et n'a pas eu place nanga et na milieu ba chrétien. Toujours aux anakati ya vocation na auto nakati appel na yo to aux adjants dehors. Non, je pense que on est ba dérapage ya makasi. Mukoloye swakoya je crois que a auto nangate prophète Marcus obikisa combien de personnes à Bambasu parce que ngapete munabikisa. Eza kombo na yimute bikisaka. Je crois qu'il y a une question makasi sur tout nangai. Il y a combien de personnes baza sauvées au bakota bokonzali kolona nzela na yo na mission na pesakio. C'est ça. J'ai un grand travail parce que je parle de la délivrance. O wapi ba nanzambe bazo bika bolamu na ye. O wapi na kombo ya Yesu Masiya basidati ki bazo bika bikomba bazo bota. Mais dans tout ça, ezé loko ezo ko accompagner ministère nanga. Mais une question que Dieu va me poser en ce jour-là, combien va accepter yepé bandimeli ba biki. Vous voyez? Voilà. Alors tout n'a pas batamba sur babika combien? Mais en fait Marcus, au lelo tous a l'impression on dirait et comment plus binonde batu comment sala et comment boya prophète Marcus a sala. Vous allez voir comment est-ce que prophète Marcus a lamu sabatu o bakufa et puis boya ko tsa kombo ya nzambe na sima. Aujourd'hui on a l'impression on dirait kombo ya nzambe comme arrière plan na bino et puis bino bobemi liboso et pourtant atinda ki bino bolo bande na kombo na premièrement. Mais la Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Hein? La Bible dit, en quelques lieux, au Boko Kende, quand on dit guérissez les malades, c'est pour dire que c'est un mandat qu'on va payer. Et le combat indien, quand le pangoana, fongo la portail. Quand tu vas arriver là-bas, tu dois encore réfléchir, nanya rosungana fongo la portail? Non, non. Tu as une mission, tu as les mandats, Bible le Ezolobake, dans Luc chapitre 10, verset, je vous ai donné le pouvoir.
de marcher. Donc quand on a les pouvoirs, on doit marcher sur tous les esprits au côté mais la pouvoir. Alors mutu azana pouvoir, mutu wana azalaka na pouvoir apambate. Ndenge fati azana pouvoir, azana armée, azana budget, azana finance, azana sécurité, azana nyonso. Donc lorsque un enfant de Dieu azana pouvoir pour na kosala nyonso. Je crois que eloko ezama bezaka kake lorsque les gens aujourd'hui ou les chrétiens bauti na bavandi na kata ba église oyo, les pasteurs batombwama. Donc, le pasteur va tomber à la place en Zambie. Au cas où l'église va dire Dadi a dit. Donc là-bas, ce n'est pas la Bible. Dadi a dit. Dadi a dit quoi? Donc, la plus Dadi na bango que Jésus-Christ. Bible zoloba à mon nom. Et ça na kombo ya Yesu. Tant que tu vas faire la publicité, muto azo sala la publicité, ako luka sala la publicité ne malamu. Akumisi Nzambe ya pasteur junior akobiki saboya. Pasteur junior azana 3 jours et ça na aura publicité. Mais pasteur junior n'a rien à voir là-dedans. Yesunde mutaosala soit le besala ta kosala te. Je crois que kombo ya Yesunde za liboso kombo ya mosala Nzambe kozala toujours na sima parce que ozomona na Bible na mukanda ya like une femme oya zalaki kotanga makila la Bible dit abebisa bambongo na ye partout azwa lobikote mais lorsque ayokaki bazo parler na Christ cette femme aye na ndenge ya sima asimbela mba ya Jésus. Pourquoi cette femme s'est prochée derrière? Elle s'est prochée derrière, c'est parce que na vie na ye achaki mbongo na ye liboso abika kite. Achaki maele ne liboso abika kite. Bible zo ba tekaki biloko na ye nyonso achango liboso pona lobiko na bikate. Mais pour abika il a fallu acha Jésus liboso. Donc ndeko mo parla ndanga na yo achaki pe pasteur liboso ye moko comprendre ka bikite. Parce qu'il faut acha Christ liboso. Jésus Christ ndako za liboso. Na ba pano ya ba campagne na bango bazo faire trôner nanu. Et il y a prophète marqué c'est bimino liboso mais nulle part tozomona bate image à Jésus alors baki tu ne te feras aucune autre image ce que za ya Nzambe na ote mais pourquoi pas totseka image ya Yesu mais to komi kombo prophète marqué na seka tozana image ya Yesu ko chate parce que Christ d'abord notre Jésus azana photo moko te na monde tous ces photos ezana banda ko bandeko nyonso ko landa biso wana eza ba photo ya ndeko na biso wana mondele donc eza ya ndeko well il faut balongola ba photo wana eza idolâtrie ba photo wana ba nango na église ici il y a des églises vous voyez il y a des églises qui ont des photos il y a Christ na kati nango eza na banda kunde to loba yana ndako mo ba landanga na yo ba na photo ya Jésus eza photo ya Jésus eza idolâtrie vous devez se repentir bolongoli photo wana na ninga kimia voilà alors tant que bazo photo ya pasteur batie na fiche je pense que eza na lolenge ya ko adorer pasteur te eza na lolenge juste ba yeba ke donc mutana campagne eza tel batie photo na une affiche batie yango et puis et kokoma mabe lorsque bazui photo ya pasteur batie une église parce que lié sacré ça lié à pasteur te église eza ya pasteur te église eza ya Christ parce qu'il y a des églises où il y a des photos ya ba prophète na bango na kata église ça ce sont les wanande za idolâtrie oh ba pasteur faut ba se repentir nango je crois que c'est ça OK voilà et lelo oyo tokomi komona photo to maman parce que émission to tourner en bat basé belé puis makele pour nous déranger bisoté lelo o tomoni phénomène to benga ngote to bi phénomène to fléau phénomène moko prophète Kakou Philippe o bino nyonso ba homme de Dieu et puis biso nyonso ba chrétien toza censé yako pesa kama dorénavant le sambo na biso epa na ye et puis yenda mema ngo epa ya tata pardon prophète Kakou Philippe alobi aza médiateur ya biso ba chrétien bino ba prophète bino ba éminent homme de Dieu na tata donc biso to sambeli yaza médiateur biso to sambeli bino ba homme de Dieu bo sambeli et pas na yé étant le médiateur ya Dieu tout puissant donc aza comme étant le Jésus-Christ incarné par le prophète Kakou Philippe. Bon nakanisi que ya mutu ya nako yebisa ndeko Philippe ezali à se repentir mbangwaze la tongo etanate parce que ba propos na ye soka se repentir nango te nzamba ofrapper kanga dati ya lelo soka se repentir nango te nzamba ofrapper ce sont des propos oyo mutalamuki na tongo na yebite aliaki biloko nini asalaki pe nini sentiment ya budia bulundengwana na munoko musala Nzambe les apôtres o basa dissimulé déjà partout dans le monde pona oye papa na lobi boye les apôtres wana ba se repentir parce que bango kutu te leader na bango nde ba omona Nzamba osala so se repentir te Nzamba za camarade mutu te Nzamba za na pocha mutu te ya zolo bakaza médiateur totanga parole de Dieu je crois que na ko utiliser Bible ya téléphone nanga lelo merci totanga parole de Dieu to bandana na mukanda ya 1 Timothée médiateur prophète Kakou Philippe médiateur est-ce que aibi mambazolo ba tozwa de Timothée chapitre
Tout bandana 1 Timothée chapitre 5. Voilà. Zambalola pambola bandeko nyonso bazolanda biso partout. Tokozwa mukanda ya 1 Timothée chapitre 2 verset 5 parce que version biblique nangeza Louis II, je préfère na celle Louis II. La Bible dit: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et zana médiateur moko. La Bible dit il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2 le verset 5. Donc médiateur et zamoko c'est Christ. Donc ce mutala muki na tonga lobi ke nga naza médiateur. Nga ine mutu ba prière na bino ezo yepa na ngeza mission nzamba pesinga po nga na memela nzambe likolo mutu wana premièrement fois se repentir parce que biloko loba wana eza ata na fondement biblique mon côté, c'est pour dire que pour ne pas que na lolenge nanga mosala nzambe na lolenge nanga koyeba ke aza soi-disant prophète, je sais que un ouin n'a pas touché yete. Alors tout ce que je peux dire Nandeko Philippe ezam moment malamu pona ye à se repentir mbango parce que médiateur Bible zolo bana mukanda ya 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur. Tozwa Hébreux chapitre 6 verset 8. Hébreux chapitre 6 verset 8. Je crois que Hébreux chapitre 6 verset 8. Nzambalola pambola bandeko nyonso bazolanda biso partout bakozwa ba Bible na bango parce que ce sont des propos oyo omona pe batebele bakoti na kati nango la perdiction. La Bible dit oeza version Louis II, je vais lire ça aussi dans Louis II. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur et c'est d'autant plus qu'il est médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Donc, batanga français ko les gabiso ba comprendre. C'est pour dire que lorsqu'il y a le bakenga naza médiateur, il y a ba prière, il y a bana na ye pa na nzambe comme parent na ebité. Parce que le rôle aza parent, il a ko bondi la pona bana nzambe bana na ngai ba échouer te nzamba yo ki prière. Médiateur ya ba chrétien. Médiateur kaka ya ba chrétien te ya batunyo so bazana sina moya wa c'est Christ. Na bo bazana na kati ya ignorance. Médiateur na bango za Christ. Donc lorsque ba accepter Christ, ba ko trouver médiation wana ou ko permettre bango ba accéder na temps de la grâce parce que sans Christ temps de la grâce ko lo ba maté. Je crois que Ndeko Philippe ba propos na eza ba propos moko à se repentir nango le plus vite que possible parce que au permettre nzamba yo kelema wa parce que ça sont des propos où eza vraiment moi na nzambe akokite ko surtout na ba télévision. Le prophète Marcus, il peut aussi avoir raison parce que le lot comme nango bino ibele ba éminent homme de Dieu et beli ba comme ba archipapoté évangélico bomilati salati sa ba grade. Donc il peut s'avérer normal que le prophète Kakou Philippe aya pe na ndenge na aloba que non, il est le médiateur pour net il est là ko ça exemple et puis c'est déjà une question et tout monde qui prophète Kabundi Walesa, c'est aussi un éminent homme de Dieu mboka na biso. Abimisa qui prophétie Moropona, le président Nabiso, le président Félix Tshisekedi Tshilombo et tout le monde qui lisusu papa Nabiso évêque Mukuna parce qu'à l'obi que non et yé aza censé te ko bimisa ba genre ya ba prophétie bongo. Pourquoi bino na bino bokomi ko bundisa eloko oyuti to benga ngo soi-disant pour ya alobi na part ya Nzambe. Tant que prophète Mukuna telemi alobi selon vous alobi a compris la part ya Nzambe ko contredire vision ou c'est pas ya Nzambe. Je pense que bangomi balé bazan erreur. Bangomi balé ba commettre erreur moko eza nango gravité. La première erreur c'est que le pasteur Walesa lorsqu'il a eu un message naïe concernant les présidents de la République, fallait qu'il soit président. Tu vois? Nzamba yebisi Nathan. Kende ko yebisa David lokola bomi soda na ye pas du mois sabatu akufa. Nathan benga ki Israël boya. Nzamba pesinga vision. Vision wana eza que David akufa. Nathan avait fait ça. Voilà. Nathan bandi ko luka kutu liseseni ya ko utiliser pour énerver David était. Parce que ko kufa. Oui, parce que tu as un musicien mon amour na biso à l'époque moko bungaka hein pona biloba loba abunga ki bande kone ba komolila na ba télévision ndeko na biso azomona na te na biso ezaki we ranson voilà wakenda ki États-Unis voilà donc je crois que lorsque vous voulez transmettre un message de la part du Seigneur, il faut que les messagers azala premièrement remplis de l'esprit et de sagesse.
nzamba ebisi Nathan yebisa David azui moi si abatabomi moi si wana azui moi si abatabomi soda wana azokufa. Nathan n'a pas publié ça. Alors non, Israël bofanda, roi Salimabe. Nathan salangote. Nathan qui a luki David a bandi na lisese moko ya lukuta ebisi zaki na mboka moko mupaya moko ekota la papa moko papa wana azalaki vraiment na bambongo na ye na bibwele na ye mais ake na suka mboka pa mobola azui meme moko ya mobola alambeli mupaya na ye. Est-ce que mutu wana salibi David a beti na mesabi mutu abongo Salimabe azo mériter liwa. Après Nathan ebisi mais mutu ngo ezayu. Ça c'est la sagesse d'un prophète. Na minute on a David à se repentir directement pour y moka mikuti na kati infraction. Donc lorsque vous avez un message net ya chef de l'État, ce que le chef de l'État moni était voilà nzela mususu ce qui peut-être papa nabiso wale saluka qui président monaki était nzela muso ko lekela ezaki nzela ko contourner vers bande ko na mususu ba pasteur parce qu'il y a des pasteurs où bas approcher ya président musuba ko boto la shida parce que le autre mona koma ba shida non tolongo la bilo au moins ce to koti na kati ya ba sentiment et que il y a des messages oh nzamba pesi homme de Dieu maintenant bon bolibo zwango na cadre yake aoluka relation je pense pas que mutuloko la pasteur wale ça alala nzale pa nae je pense pas que aza muto okende kolela ba kabela imbongo pas chef de l'État je pense pas donc tolongo la na nos sentiments je le connais pas je le fréquente pas mais je pense pas qu'aza muto ako mais ma message mo pour ba kabela imbongo il ne peut pas faire ça. Hein? Aza stable, ça se voit. Aza mutute kakele la rayagolia to yarolata non. Simplement démarche à ça qui a lubango en public ndezala ki mabe. Deuxièmement, maintenant, lorsque évêque ayoki message wana, évêque pas lobi na tournaye, donc ya ko lobabongo te, ya yena sima, je pense que wana pesa démarche ya mabe. Il allait l'appeler. Nekonanga na oki kozu message sur un chef de l'État. Mais au PC on a média ce n'est pas bon. Voilà nzelo ko sala la deuxième fois so kozu message à bongo deuxième fois ko sala boité sala boy ngakutu nako benga maintenant président na ebise beaucoup na pas transmettre parce que lorsque Walesa a dit na moni liwa ya mokonzi ya mboka. Écoutez bien, bien aimé dans le Seigneur. Bino bomo na ka liwa netika ke président okufa. Non, et kokipe koza la liwa na lolenge yake ya nation soit na vision na ye aye nango nzamba la kisi dana mosel na yeke na vision na ye na gouvernement na ye na makamyo so bakosala il y a la mort et loko monte ko bote ya malamu nyoso bakosala ko kufa et ko produire te. Il a fallu contacter les prophètes pour décortiquer quel message vraiment l'ingaki a ça. Ma bezaka pour les kaki na média et ma bezaka pour ndeko wana pas réagir na ndenge moko boye papa na biso évêque mais normalement je trouve pas intérêt à que c'est un message pour na lukambongo non. Mais est-ce que c'est normal est-ce que c'est obligation moko puisque biso soye bien que l'évêque mukuna azaki na relation na le président sortant na biso président Joseph Kabila est-ce que il fallait kaka Kabundi Walesa aleke pa na ye puisque yinde kaza na monopole wana étant homme de Dieu mboka ko sola ka toujours na basala na Kabundi Walesa en dehors ya pasteur akole kaka pa mukuna te c'est un grand pasteur ndenge bino bobenga ba grand pasteur. Aza na possibilité de quand même pas un autre ministre pour nous la relation pont moko ya okota. Je pense que Kabundi Walesa qui ne koluka maman Marthe na ndimité ke baliba boya. Kutana maman Marthe ebise que non maman ta la vision na ngo. Bon, on monika parce que tous ba congolais. Tous za na ba lulendu moko boye. Oyo penza ba orgueil moko boye oyo ngai na loba que c'est diabolique. En dehors de ça ba pont ezala ki ebele o ko lekela pour qu'à transmettre un message. Ma bezaka message à bongo il est kana public ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. À part ça, Nzamba ebisi Samuel na mukanda ya 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit Samuel azolela. La Bible dit l'Éternel dit à Samuel quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Nzamba bwaki Saoul. Samuel abandi ko sala matanga ko lela ko bonde la pona Saoul. Nzamba yo kila yemawa. Donc lorsque les prophètes Nzamba révèle au prophète un message, et ça pour prophète qui est na télévision taper sa message à loba pour battre batela ye na moni junior okufa yo king papi na moni o sali crise na moni o bambani na mabele na moni liwa. Lorsque Dieu révèle au prophète, c'est pour dire que le prophète doit avoir l'amour des âmes. Lorsque le prophète a l'amour des âmes, c'est ça, c'est ce qui va pousser à Dieu de révéler au prophète, parce que Dieu sait que ce qui n'a révélé le prophète va prendre le temps de prier pour des âmes. Un prophète c'est un intercesseur. Nzamba révèle raté pour mutaya na télévision banda ko prophète ba mona kasakola ki et o sakola bloko e ko kisama pété peut-être et vous continuez de dire des choses et ko kisama té. Donc lorsque Dieu révèle
à un prophète, c'est à ce que le prophète intercéder pour la personne. 1 Samuel chapitre 16, Samuel est en train d'intercéder sur Saoul. L'Éternel dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai déjà rejeté. Prophète Abi Kenza, Messia Boaki Saoul, mais Samuel a continué à intercéder là. Après, nous avons dit que Samuel a otikate, Abisi Samuel n'a moukoussé. Le quoi si na Boaki est poste ou si na wesi là. Prends ta corne, remplis ta corne d'huile, va chez Isaïe le Béthélémite. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Nzamba Tindi, je crois qu'il y a David Mafuta. Prophète Marcus, en tout cas, émission vraiment au enrichissement Makas et puis n'ébéki ba chrétien se bolanda biso baza vraiment et dans la joie. Prophète Marcus, le lot aurait marqué ba guerre d'esprit et comme Makas entre bino ba sala nzambe. Bon mi comme si ba unité de mesure. Normalement vous apparaissez vraiment très jeune et ce que depuis tout temps mususu comparément na et avec mususu avec Mukuna ba Sonika Futa, vous êtes vraiment trop jeune. Est-ce que les lots au PC il faudrait donner un message? Yo télé petit message avec Mukuna Sonika Futa, le papa Nabiso Coutinho Fernando a petit message. Pensez-vous que message na yo to ya bino ba jeune au Bosala Nzambe et vous allez vraiment considérer non pourquoi pas ba o ba bima liboso wana ba pesa biso de l'impression que le lokola eza mutakala na musala ya Nzambe yinda za na monopole wana est-ce que lelo o Nzambe ko pesa pe donté na mutu moko pe ya muke ko leka pe ba o ba botama. L'onction ne dépend pas de l'âge. Christ était moins âgé que Pierre. Voilà, tu vois? Christ était moins âgé que Pierre. L'onction ne dépend pas de l'âge. L'intimité avec Dieu ne dépend pas de l'âge. Ils ont dépendre ni na théologie mutasali, ni na expérience au mutazanango. Saoul a une expérience belé azlaki ouin avant David makoy saka Goliath. David ndai ko sala yango. C'est pour dire que les locaux nous avons appelé un message local à eux peut-être aux ans trop jeunes bavier téléméli message. Je pense que bah côté le message mais ce message dans Nzambe et ko kisa na pesa ki message avant élection. Na pesa message, on a pesa résultat élection avant ba pesa résultat. Une semaine avant na la voix céleste na celle émission na obi que non Nzamba lobi na pouvoir avec une opposition. Na monifati. Na salara débat na un prophète qui dit que non Shadari azuité ya kotika côté mais na habité so atika côté hein. Ah parce que na ibisa ka nga bito kotala soki ka Shadara azuite tika pe côté Shadara azuate na ibite soki prophète on a tika côté faut bo bengene mission botu nae alobaka so Shadara azuate na ibisa ka j'ai prophétisé avant élection na ngulu Nzamba sala kinga na komi na moi faveur Nzamba pesa nga na zui message na pesi élection bimi exact et bimi et bazo proclamer élection na zala na Congo Brazzaville bande ko ba benga ya ko sala émission na yaka soute pour na sala émission na yaka soute pour na lobaka voilà makamna sa te Nzambe nda pesa ki ngulu wana na ya soute pour na lobelango. Voilà, donc lorsqu'il y a un message, on a un lorsqu'il y a un prophète, lorsqu'il y a un message, alors c'est un vrai message donné par Dieu. Voilà, merci beaucoup, prophète Marcus. Et Nayoka qui est tant au mission, au pesta exemple, Mokolobi et frère Nanga Kofi. Est-ce que les amabelelo oyo na basala nzambe to ba chrétien ko reconnaître aux profession ta mususu de balobaka ba musicien profane ou ba musicien et chrétien ou ba musicien ndenge bakabola est-ce que ceux qui prophètent to musala nzambe atangi komo ya ndeko moko apesa exemple ndenge opesa ki oyo et cause la sujet ya moquerie na pesa exemple na pourquoi et lors il y a anniversaire ya ndeko na biso ya frère ndongo lobi héritier Watanabe et tout le monde qui bandeko belé basala qui ba souhaita qui basala qui ba veut et tout le monde ndeko na bino l'évangéliste Roger Baka aleki alobi que non il faut ba bukaka ba CD ya ba tenyo soara oyo basala qui baranda qui réanniversaire na mbelaki ndeko héritier joyeux anniversaire eza banana banani Papa Toms, Henri Papa, my frère Mike Kalambai, et pour ne citer qui, Moïse Mbie. Et ça m'a baissé loin. Nakanisi que Nazo mon verset biblique mon côté. S'il faut poser la question, Namuto Aloba Kiango, je ne suis pas ici pour citer les gens. C'était l'évangéliste Roger Bach. Je ne suis pas là pour citer les noms des gens. C'est ce que je ne vais pas surtout. Parce que au moins, Congo, so lingo lobela mutuli kambu. Batu ba loba non. Ozo que les jalousies. Na ebite so kina yo que la Bill Gates jalousie. Na mbongo nyoso Bill Gates anango. Je crois que tokozwa mukanda ya dete sanolosien. Eza un verset oyo ba exploiter en trop, mais je vais aujourd'hui
que to explicité yango moi mukie parce que 2 Thessaloniciens, on a Louis II, voilà pourquoi on a utilisé la Bible à téléphone, chapitre 3, toujours bandana verset 14. La Bible dit, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par ses lettres, notez-les, n'ayez pas de relation avec lui, afin qu'il approuve la honte. Ne les considère pas comme un ennemi, mais avertissez-les comme un frère. Tous en avez papa? Qu'on considère l'ennemi, mais avertissez comme un si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par ces lettres, quant à vous frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. Quant à vous frères et sœurs, frères et sœurs, ceux qui ont accepté Christ. Ne confusez pas bengi frère, ils ont un sens il y a frère net yangate to accepter Christ na yete. Ils ont le lenge ya ndeko. Donc na fraternité mon côté parce que na yebité ceux qui ont accepté Christ. Na ndenge ya ndeko simplement comme ça. Mais ici la Bible dit quoi? Ceux qui frère donc un frère oyo azo obéir te net yo zo mi benga frère to pasteur, mais ozo sala makambo Bible pikisi. Bible lobi yo oza mutu oyo to dénoncer yo dans le sens que faut to yebisa yo que non oyo zo sala wana eza mabe. Et puis Bible qui est plus loin lobi to kotala yo lokola ennemité. Mais faut to avertir yo lokola frère. Wana Bible zolobela entre nous les frères. C'est pour dire que na moni frère mon erreur na ko avertir ye mais pas comme un ennemi. C'est pour dire que na ko yoka ke yo ozaka pasteur na yoki bo yo bimisa magoro do l'église na yo. Nga na yebi déjà que magoro do wana eza ba faux miracle eza ba faux pratique nga prophète et frère na yebi bon. Soit na yoki zo sokola basi makolo. Parce que yo na ko mono lokola ennemi te. Mais na ko bengo na yebi sur mon frère. Yeso sokola ki batu makolo mais alai na sens wana te. Na la ki sur vrai sens. Na ko avertir yo comme un frère. Na ko sala yo neti frère. Na ko sala lokola ennemi nga te Bible pekisi na sala ennemi nga. Maintenant lorsque Mbi se réveille un matin. Frère Atom se réveille un matin. Il fait joyeux anniversaire à héritier. Mais à sala ngoloko la ndeko na ye. Est-ce que wana za démarche ya ke ndeko wana sali appel bozo ba CD ya Tom si ya Mai Kalamba bozo ba CD ya Henri Papa na ya Mai ya Bakenda bo buka ba CD ba Bakenda wana nyonso pona nini bolo bana bango ba humilier Nzambe. Ah mais non, wana za démarche moko ya mabe, nous devons avoir l'amour. Wana za manque d'amour. Ça, j'ai dit, c'est un manque d'amour, mon frère. Bandeko wana niti bakenda uti et sobe ko bonde la pendant 2 semaines à quitter à côté studio à futi bambongo pour na ko adorer Nzambe à tienze mbune na marché. Yo frères et sœurs, undima Yesu Masia. Aux 8 CD wana sali vidéo, au buki CD wana lobi na buki yango po yembela ki héritier, joyeux anniversaire. Yebisanga verset biblique ezolo baking bisona ba païen to na relation te. C'est pour dire que ba bonjour nous on appelle ba païen nzela fona se repentir avant na te na kilta lelo. Fona se repentir na pesi ba païen bonjour nzela fona se repentir. Bible lobi biso to na relation na bangote. Et ça démarche moko mabe et la Bible a été mal expliquée. Je pense que je n'ai pas un problème avec un homme de Dieu na mboka na biso. Nazaka nanga pe na problème na te bande gonso baola nanga bayebi. So na yawa na lobela ba faux pratique. Na lobela ngoti na sisi na kenanga. Anasuka nango je dis aux enfants de Dieu, olingo benga Moïse mbi. Natanga nanga ba kombo bato yo. Bon. Olingo benga Moïse mbi. Olingo benga avec mukuna. Olingo benga pasteur de la foi. Olingo benga pasteur bon ba kombo yaka te pour éviter polémique. Prenez le temps de prier. Nzamba ko révéler que oyo aza mosali nanga te. Oyo aza mosali nanga. C'est simple, bana Nzambe boye ba kosa la formule wana. Olingo kende croisade. Église moko fongwa mika na simananga awa na Château Rouge. Avant kende église wana banda na prière. So Nzamba kotika yote ocha makolo na nganga. Nzamba kotika yote ozala en contact na muto azo tambola dans le faux. Parce que ce qu'il faut to kende sur les écritures, to kokuta que Satan a connaissance à parole parce qu'ayebisaka Yesu Masia, il est écrit. Mitika bambana ba ange ba yambayo. C'est pour dire que na mokuse nous devons consulter l'Éternel avant de faire quoi que ce soit. Parce que jour akaba linga kende bitumba na yasuka o ya kufelaki akaba benga ka Josaphat roi ya Juda. À cette époque Israël était divisé en deux. Lorsque Josaphat aye ebisi akab avant to kende bitumba nous devons consulter l'Éternel. C'est pour dire que bana Nzambe faut pas consulter Nzambe. Démarche wana ya kubuka ba CD ya Tom si obuka ba CD ya Henri Papa na ya ndeko bakenda eza démarche moko mabe oyo ndeko wana asengi batu basala. Eza démarche moko ya manque d'amour, c'est simple. Eza ko zanga bolingo parce que eza na verset biblique moko te o ezolo bana biso ke toza na relation te na ba païen biso to côté ya bana parce que Bible zolo bake Yesu yemoko mwasi ya ndumba Yesu avandi pas pharisien moko mwasi ya ndumba ya mauvaise vie aya sopeli Yesu malasa solo kitoko Yesu abisa geni ko sopelanga malasi te yoza mwasi ya ndumba mukolo za shakoti si Yesu nanda kunai zasha zanani mutu amasumu oyo wapi azali ko zo biloko abatu lorsque Yesu akoti nanda kunai zasha lobi na Yesu lelo lokolo koti nanda kunangai nazo se repentir nazo ngisa biloko abatu le quadruple nazwa pona nini po Yesu akoti nanda kuna soki Yesu akota kate zasha linga se repentir ti
laisse-moi aller donner bonjour na ndeko Weranson. Il peut se repentir lorsque azomonanga aotala neti jeune boami pesi pas na nzambe bonga na kotika la boy pourquoi nga pe na komi pesa vanité de vanité lorsque bango basali joyeux anniversaire bon soki ezala ki frère Patrice mutasala ngwe pa wera bolinga bobenga pe bato babuka baseda frère Patrice ça de soki héritier bengi ndeko wana Roger Baka abisi ndeko Roger Baka na osombelo chaîne de télévision pour na sepel l'évangile parce que ndeko Roger Baka zana mission moko nzamba pesi ya malamu azo dénoncer pe hein tolo baka wana pour na ko dénoncer en tout cas c'est un bon travail. Ce que soit héritier bengi abisi non pesa yo chaîne de télévision pour musala évangile au sala kitoko. Alors nga naza na relation na binoté, il va dire ça. Mbongo na yo il va dire ça. Ou sûr. Bon nzamba pambola biso. Merci beaucoup nzamba pambola biso nzamba pambola biso bulandi biso na Congo température et une dernière question pour toi bwana biso prophète nzamba Jésus-Christ a dit je m'appelle Jésus. Donc yende aza moto ayambo. Mais na utulando tout logobi Roger Baka pe asana démarche moko yako bunda to yako bunda c'est puis olobi yo moko zana pona ko combattre ba faux pratiques. N'habitez so parce que se référer ming na Bible ko la parce que na référence biblique nini oyo nzamba tindi musali na ye a combattre musali na ye par rapport et ba pratique moko oye moka amon keza mabe. Non, il y a pas un verset qui dit combattez vos frères. Au contraire dans Mokanda il y a 1 Corinthiens chapitre 6 la Bible dit ceux qui ndeko na yo 1 Corinthiens chapitre 6 bande so balanda biso ceux qui ndeko na yo azali na ba problème to bozana ba contradiction il y a peut-être parole de Dieu bien makamoko boye. Bo kende kozo ba païen lokola ba jijité Bible pekisito zo ba pagano lokola ba jige c'est pour dire que na ya wana bana koloba mabe ya Roger Baka na misu ya ba pagano ça je ne peux pas le faire si vous faites ça vous n'avez pas l'amour en vous mais je peux dénoncer lorsque je vois que non église wana ba bisa magorodo est-ce qu'il faut na kende musika na web sabana nzambe ki magorodo ko sokola batu ba will ko pakula batu biloko na makolo c'est diabolique ce sont des pratiques sataniques bo ça la plus que ngai boko ça la plus que ngai c'est parce que yemoko à part muyibi amemaka na croix amema su mutu musuna na lolati à part muyibi a croix parce que biso to ça la plus que ye parce que biso to zote ya repentance batu ba bongo na sko ngulu pa bato ndo ba kokota na bokonza likolo wana ndesko mission obiso to sali kolega Christ na kombo na ye na pouvoir apesi biso to te ya batu batu bela les plus grands miracles oye sur le baito sala yangwana eza ko bisa batu magorodo te. Donc c'est pour dire que démarche Yamabeza lorsque je vais venir ici pour combattre un frère parce que oh, ça là dans les faux. Non, moi je vais démontrer aux enfants de Dieu oh yo bomo na pratique wana eza faux. Pour que bana nzambe ba kuya na ba pratique wana te. Ba kendete ba sukula mo sa batu libala makolo. Ba kendete ba bimisa mutu ligoro dona ba tonga na nzoto après ba le donc bazu ba ji a rouge wana ba benga ngo makila Yesu. Hein ba ji a rouge bo ko somba makila Yesu bimina bralima. Ba combien ngo zen. Et bien ça c'est diabolique donc là je vais dénoncer mais venir ici pour prendre un frère ou un pasteur na banda ko dénigrer moi je ne peux pas le faire parce que David a boya qui ko toucher makila ya Saoul parce que azala ki ouin au moins il m'a ramené tout ça là ko dénoncer yeba ke mokolo ba ko dénoncer yo peza pour so sala makambu ya ko batama yo dénoncer baninga kindumba yo makamama mabe yo mokolo pe ba ko dénoncer nzamba za camarade mututé la Bible dit il n'y a pas de choses cachées qui ne doivent être découvertes donc là prophète marqué ses frata na mukie nanga na za nanga na pona mututé na dénoncer ba faux pratique pour ba nzamba mikebisa c'est tout. Voilà, merci beaucoup. C'était là le prophète Marquis Sefrata, prophète et aussi Sinabiso. Mais j'aimerais que vous soit juste une minute pour nous édifier et puis lancer un message na ba chrétien sur balandi biso et na Congo température. Juste une minute et puis on va clôturer puis au PCP maman contact nayo juste après le message. Merci beaucoup mais au PCP une minute ezaki muké so PCP ngata 3 lignes à la bien. Zambalola pambola bandi kono sur balandi biso partout dans le monde. Je pense que na uto lobelo ko très important. Si vous voulez contacter un prophète, vous devez commencer par la prière. Même si vous avez besoin de contacter Ngaï, parce que vous avez besoin de délivrance de loi et des esprits. Plusieurs fois, tout ça, la campagne, dans l'église et Bélo, quand la campagne, il y a délivrance des esprits. Mais pour que l'esprit est opéré et bloqué via Moutou, il y a d'abord des lois dans nos familles. C'est pour dire que yo bando mona kana zan esprit à célibat. Non ba la tenzo kande esprit à célibat pour ya ekangayo, il y a d'abord une loi na kati famille na bino basi baba la kate. C'est alors maintenant l'esprit à célibat est intervenir. Tango ezo ya ekangaka yo moi cité eko ya pe kangi finance mobile na yo bovani na fiançailles pendant 12 ans atikali ko balote po mbongo eza tenzo keza esprit moko o ezo jouer rôle par rapport ya loi ya famille na bino. Yo otikala wana na obenga na molimo wa pauvreté misala na ngezo beba papa. Misala no ezo beba yo zo baka ba travailleur ne bazo bebisa patron linginga te compagnie na biso salaire
malonga eza te mboka eza na pasi pendant que ozolo ba mboka eza na pasi eza na bato musuna ba commerce na makambo osala ba otonga ba immeuble yo tikali na mboka eza na pasi nzoka yo eza loi ya famille na bino boko bongate. Alors du fait qu'il y a une loi que vous ne pouvez pas prospérer beaucoup ressurté na vie parce que loi wana eko commander maintenant ba esprit parce que ba esprit ko ya na kati ya vie na yo ezo bebisa misala na yo ezo compliqué yo mbala musu etie malade na nzoto na yo yo zo bateke malade na obelo ezaka un esprit ya pauvreté nde koti pour que malade o event sanga na ndako na sala souté pour natika la pauvre. C'est pour dire que yangwana to ko lobe la délivrance des esprits mauvais toujours la délivrance des lois et des esprits. Donc nous devons commencer par des lois parce que dans la Bible il y a des lois des hommes et il y a des lois il y a le loi de Dieu. Loi ya batu ezalaka, loi ya Nzambe pe ezalaka lokola loi ya Esther oyo wa pepe kisa ki na ye akota na palais royal. Esther étant l'image de l'église, étant l'épouse du roi, l'épouse du Christ c'est l'église. Esther akota ki après avoir jeûné 3 jours alobaki malgré la loi j'entrerai parce que après avoir Jésus faire 3 jours yesko sala 3 jours na se ya mabele tokota ki n'attend de la grâce. Je crois oyebi que Esther abika kingolu après avoir kokota na kati ya palais royal abiki saki libota na ye o bazalaki na un grand combat likolo ya note o ekomamaki et pa ya Aman Nzambe ya lola apambola bino service o bande konso bakolanda biso bazana posa balanda ba enseignement bako s'abonner na chaîne na biso prophète Marquis Miracle ezali chaîne na biso otochaka ba enseignement ba témoignage bande ko bako s'abonner pour na kolanda ba enseignement riche o ezaku numéro de contact Ezali plus 243 89 104 78 36 plus 243 89 89 104 78 36. Merci beaucoup. Nareji Basinenangoku Bandela, juste dernière fois. Merci beaucoup. Le numéro c'est le plus 243 89 104 78 36. Merci beaucoup. Il était notre invité pour votre plaisir. Et c'était là le prophète Marcus. Il fera ta question de parler d'actualité. Aujourd'hui, nous avons parlé sur les comportements des Touloubeli Karaba, homme de Dieu, Touloubeli, chrétiens en général. Parce que Yom Touzoula Nabiso, vous faites aussi partie de cette grande famille chrétienne. Et un grand merci déjà à cette grande équipe technique qui est toujours là pour nous accompagner. Un grand merci déjà à Shadak Marayou, la papa du score à la prise de vue. Un grand merci à Kenjo à la régie finale. Et je n'oublie pas de dire un grand merci aujourd'hui à mon frère Junior Mboui qui nous assiste aujourd'hui. Congo Lisanga D TV, un grand salutation à vous. Et je n'oublie pas de dire un grand merci aussi à Angela Bombatou, mon maman colonel Foul, bientôt là, général. Un grand merci déjà à la maman Mirador Ngabou, présidente de l'association Mirador, l'espoir fait vivre. Je n'oublie pas de dire un grand merci à madame Rosette, la fleur d'Hambourg. Un grand merci à Igor Mitou, Ruti Kapinda, R9HK, les barons. D'ici là, portez-vous très bien quand moi je ferme mes côtés. Je vous dis merci et bye bye. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika.